Patrick Emalwa Vengi, Global PM Service, Moussa Lebandia, et dit nos images, ça fait un moment, à mon année soutien, à mon année les lots, ouverture. En plus, n'a pas sali dans Colo, vraiment, Eza et Sengomingi, Chandrel, les véritables diamants noirs, Gisèle et Wumba, étoile de l'Orbe, 5 étoiles. Babizou, Bambo, Tepes Bozali. Makambuana tukana ndenge mwa bena kosambe la pona yo nzambe nzambe songi saye ndenga zali wana nzambe besa molimo oyo ngako boma preuve ya frère Carlito esonga pana yeta nzambe kamata molimo na ye na oya chatumba kamata retour à l'expéditeur kamata yo ngaka kize de réception na ko senga pana yo ya satana bara ya kebe ki yere kebere yete ya tatabara ya keke tatamana yere bere oh Seigneur na sengo matela bana yo besa biso makali besa biso nyoso tatambe na ko senga na komona yo sangara besa marte fayuru makasi tanzambe asia ko convaincre kirbo bimba tatambe peuple congolais tellement la buka lokola chandio la sali Congo la buka na ye eza na 4 bikisa Lionel Mayaka Pongo bikisa Caramelise Chanel Rosina bikisa Akina Ange na ko senga pana yo bikisa ndozite ni mama ezali bolingo éternel ezali bolingo esilaka te eza lokola ya bato ya mokili oyo te nzambe nde mokonzi lakisanga kubelema na yo zangisanga bulangu na yo yananga ye sukola motema pona bika Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata muto tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Tuana TV moko Panza Sango ya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chikae likambo na lebino lelo o to solana bandeko na ngai na mona frère Guy aza mopanzi nanga na mona c'est les unes mec d'ici na mona frère Honoré vraiment basali na nkolo biso so basali na nkolo mais muta pona nzela na c'est les unes betaka ne mingi tena betaka nyonso betaka nyonso c'est une betaka alors souci tous en il y a frère Carlito pasteur Carlito qui a tika kibiso mais tu yo koyo kalsusu ke masolongo za nango ya lukuta ke ba mutu moko mta salaki ce qui buzz to éviter alors frère Guy tango yoka ki nouvelle wana oso ki ondengini bon nouvelle wana tango komaki ngai po
moni bato mosusu ba misusu bayebi na musika nga na banda na ye na yebi ndako na ye to tambola na ye na joie ba conseil belé tango na yoka kiango eloko liboso pona ndima na joie ki mama au téléphone oui parce que na yebi ke na ko benga mutu boy na ko benga mutu na meki numéro na ye lekité oui tana meki numéro ne lekité na bangi lisusu na yo benga ndeko mosusu ndeko na bisinga via za na bien ah motema mama ekiti mais en tout cas et bouja ki ngai vraiment pour na yebi ke aza vraiment papa moko na monde na biso musique aza vraiment exemplaire donc tout ça qui biso vraiment makase tout ça ngai personnellement tout ça ngai merci frère Guy frère Honoré nga koyoka sangwana ouais nga koyoka sango ezaki pasi mais nazo pesa ka conseil ezaki que soki ozui sango publier sango o eza vérifié oui hein donc soko yoki likambo kokena na lomangu te obimisango mala moko vérifier d'abord information yo moko mutolingo bimisa information oza sûr que ça vrai ne oye opesi biso public to yoka sango oyo eza boye mais soki eza vrai te et que na précipitation oye obimisi yango les réseaux pesa biso musala ya koya ko démentir donc de quoi bimisa sango ya papa Carlito akufi eza lokuta soit disant ali homme de Dieu homme d'amisa kiango mais c'est ça le regret pas c'est ça le souk eza et outi sur la musala na bino ba chrétien ko bimisa nouvelle ndengwana po ko lakila ko liwa message à liwa ndengwana vraiment yango na utolo baka ngala pesika conseil yeza la chrétienté ce que ozui sango neti ya bongo ya mutu munene neti bongo faut vérifier tout utolo baka papa Carlito aza icône aza mutu mo na histoire à Congo so yimboka les allait organiser au côté placement va bien la musée bien na place moko moni combo na ko mama même à s'appelle ça mitema ya bato donc il a beaucoup fait pour le Congo aza mutu mo sangwane ko bimaka boyete kaka na mupepe boy non so que ça ezalaki bongo il ngako bimala ba officiel qui ne connaît biso atiki biso mais ezalo kuta yango toujours regretter que d'un chrétien le couteau zo continuer ko bima et ça lui biso pas si mais to démentir le eza makamba soloté. Merci frère Honoré frère Guy mec d'ici na uti kolanda ke okutana kina papa Carlito na Gare du Nord bosolo nini voilà boyebi ke papa Carlito lié na ya travail à Gare du Nord oui le bon makasi ko te na zolo makasi te pour la monza makasi so na lo ba monga te ko ganga te mais ganga wana to sengo ganga te to sengo lo ba en tout cas ngai déjà tana yoga ki sango wana nande na ba na ndina yoga ki sango oui en tout cas na ndima na ngai ngote parce que ngai déjà babilo wa boy salem na ngata ba 4 fois yo mo kufa 2 fois ngamo na kufa sur te ngamo te batu kaka o asala accident tant tato no beta na ba misa marquis ouais tato beta misa ba satana kufa déjà wana jo luta to beta na bango o akufi ba diabulu bango lianga ya solo mais simbate alors pour naza ya nzambe ya solo na sa étoile ya nzambe après yeko sala masusu yami bale yo mo mikosani yami bale na mikosaki te za satana mo za kota lille ami yebi satana yo yebi ko selenga makamba senga de pardon diabulu akokite satana en tout cas ikoka simbate ya nzambe za ya nzambe ya mutu peza ya mutu ma pensée ya nzambe iko jamais okokana o ya mutu. Alors dans ça, tant à monaki na yoki sangwango ngana ndimagité. Car ndenge frère Guy na frère Honoré balobi ke na ngani mena ngati. Ezo nga musika bakuta Liège. Ezo nga na tuni ya solo babité, bazo babité le kuta. Tina mona na frère na somo Didier Mukadi asala convoiturage na tuni habité eza le kuta. Si ba démentir ngona yo benga Veruf Mbutanganga. Oui. Veruf Mbutanganga bilo kuta ngala auto ngabi te ngata bazolo ba fona mona ngala amo Saint Thomas buka mona buka kugila faut na mona na kepe na triple place na Rwanda to solo na vitro na comme na Gare du Nord na mona vient na musika na bi oh yebi yeti parce qu'on a donné les gars benga sele zona bi abi mais yom zaki na doute ya profiter mo bangi na ba bloko ne bang saka ngata ba kosela ngama comme na 2004 ke na kufi ta ba kosela ngama comme na vient na moto nova nenda ko mo sikio wana obi sikio tato nova na yebo obi keto na ye na yebisa mote na bima obi ke sa yoka ke souci na la ninga na souci tana chaka yiga kapo obi ke na me masiko ngamo yesolo na obi na me mado e bangisaka do yangona omoni via sana yebie ngala camarade aleki na ilasa camarade lasa Carlito donc Carlito papa Carlito ndeko na bino mosali monene ya nzambe asala na bosolo
donc ngana ya pona comparer te mais ngana ibi asala na bosolo parce que ba yeba ka mosala nzambe bien tango abanda e carrière na ninga komeli wana o bazala ka mbala moka ye mosala nzambe ye yo finga te hein ye yo finga te hein pardon ye yo finga ete te ngana na finga moto soki na finga ka pete na dévoila je dénonce moi je dénonce je cite pas les gens et puis ba na inciter banane ba anti-valeur donc ba tout le monde ba inconscient bazo kosa makambo ko sengalite na mokili yango bazo ko nyoko la peuple ko tanisa makile ko violer batu ko luka ba institution mboka na biso ko ba ngala finga ba na nzela merci c'est yango to lobi ke papa Carlito azana ye azana ekuta tikali sur na 100 na 200 ans ya ko vivre ndé to sengile pa nzambe ndé bandeko na ba sala nzambe minene bazali bazo loba donc ndé mungai pende na zabu ba pasteur o ba sala na bo solo parce que le to zo kontoye ba soute kontoye ba nani vrai pasteur nani faux pasteur mais nzambe ba yeba na kaka bato wa ndé chatumba za nzambe te azala lokuta bato ba ka kenza ba mususu comme ba luka wazo la msa bibembe et bembe zo la musa est-ce que yo peut-être bembe so muta kufile et bembe so kufile lo et bembe so kufile lo donc il faut ba mbomé ah voilà de là on a le bagaka yango on a donc y a pas de problème. Merci balandi à www.panzasango ya Congo ndé bozolanda biso wa tozana plateau tout solo là il faut que tout solo là sur pasteur Carlito. Alors frère Guy na moni opi moi okoko beta moi misapité pour tout souffler na mwelo komoko ya papa Carlito. Patrick Emalo Vengi, Global PM Service, Moussale Bandia, et dit nos images, ça fait un moment, à mon année soutien, à mon année les lots, ils ont ouverture. En plus, na basali na Nkolo, vraiment, ils ont Sengomingi, Chandrel, les véritables diamants noirs, Gisèle Eumba, étoile de l'or, 5 étoiles. Babizou, Bambo, te passe Bozali. Yo tika kilo la papa
bolingo ya nzambe ezali bolingo eternele ezali bolingo esilaka te eza lokola ya bato ya mokili oyo te nzambe nde mokonzi lakisanga kubelema na yo zangisanga bolangu na yo. Merci balandi à 3w.pandasango Congo ndenge tolobaki bacentre bango yo bali kokata te bali basangana kaka bali basangana boluki mosalakalo molongani na kobala na nkolo nzambe yokisanga santima na yo. Vous comprenez, merci balandi à Pandasango Congo boyoki kolela sele zino yalelaka multivoice alelaka na bandenge nyonso azolela azomélange bacouleur banini. Merci vraiment tovandaki mpona koyeba mpenza likambo ya ndeko ya frère na biso pasteur Carlito na ndenge basilaki kolancer bamessage ya mabe ki akufi vraiment esalaki moto nyonso mpasi même ngai moko awa nabengaki frère Edgar Mokonzi Vision News TV nabengi deux fois mpona soit bainformation bien avant nasala mpe publication na ngai nabengaki mpona vérifier malheureusement heureusement yo kote wana ozala makasi mokolo satana oyo azala na lion diabulu akoseli nga makambo nakufaki ndenge bakoseli papa Carlito oyo apesaka bato posa ya kosambela mpo nga apesaka nga posa kosambela so nazoyoka ye malgré tout na mwa motu makasi kokanga bachanson oyo ayembaka mais apesaka nga posa kosambela donc diabulu wana mokolo asalaka ngo yo ozwaka intervention osalaka mission mpona kofaire voir bato naza na ngai moto aliboso azwanga la téléphone eza yo na Edgar Mokonzi parce que salaki ke il faut to vérifier to yeba mec d'ici atiki satana musu mpe baza oyo tozalaka na bango ta mosu bovandaka na ye ensemble andimaka asepela akutu ayoki yango na nzela ta ata mosu asepela akufa ngai natikaka na biloko nyonso tu voilà. Merci balanda Pandasango Congo en tout cas ezaki mpenza émission te mais toyingaki to vérifier mwa moke toyeba eza au juste nini mosali na nzambe un pasteur kodénoncer kopublier ndeko na yo pasteur ke akufi vraiment ebousculer ba vie ya bato esali pasi na mitema ezokisi bato na mitema donc nazolanda histoire moko ndeko moko apubliaka vie na biso moko akufaki mais tant bakutana ki vie bisi osoboma ngai osoboma ngai elo nizopusana pembe na ngai bato mabe badiaboli basaka vraiment mpona kokabwana biso parce que tokosala émission mobimba mpona kokabwana na osenga papa honoré mwa liloba moko ya suka mpona mokolo lelo mwa liloba suka comme ça tokokabwana biso na loyembo moko oyo émission mosusu bende oyo eza makambo mosusu oyo eza Pandasango ya Congo motesala makambo yango en collaboration na mec Congo mondial c'est Point TV donc abonnez-vous massivement quoi topesi parole pa papa na biso honoré suki ezaka que tozotombela papa na biso Carlito bonne santé oui tombele longévité oui ndenge ndeko na biso selezuna utolobawa à vivre soit à 200 ans point nité on te souhaiter des meilleures choses, des bonnes choses, santé, à évoluer, à prospérer les sous. Donc c'est ça le souhait de mission. Il y a ma lame pour papa Carlito là ça. Nzamba pas molé, nzamba ko ba ko sele bola. Nzamba pas mbola papa. Merci mec d'ici parole nous anini ya suka. Parole nangeza biso ba congolais to tika lokuta surtout comme les réseaux sociaux ba salaka yango pour na to se retrouver ka mutu bokutana kala ta biso bokutana na réseaux sociaux. Oya bino komi ya ko laksa ba nudité et komi ya kosala kosambusa mobali na yo ata azaka suka makasi te 4 ans ebongo yo na 4 ans wana kosala nini ekomi ya koboma bato ekomi ya makambo ezangazanga ntina ozo comprendre ya koboma mabala basi bozoma mabala trop eleki trop alors yango tosengi ke oyo komaki makambo wana ntuka na ndenge mwa bena kosambela mpona yo nzambe songisa ye ndenge azali wana nzambe pesa molimo oyo alinga koboma ya frère Carlito esonga mpana ye ta nzambe kamata molimo na ye na oyo tia tumba kamata retour à l'expéditeur
kamata yango avec accusé de réception nako senga pa na yo ya satana bara ya kebeki yere kebere yete ya tata bara ya kekeki tatemana yere bere oh Seigneur na senga batela bara na yo besa biso bakari besa biso nyoso tatambe nako senga na koma na yo sangara besa marte fayiru makasi tanzambe aseko convaincre mukilbo bimba tatambe peuple congolais tellement la buka lokola sandra la sali Congo la buka na ye eza na kati no senga bikisa Lionel Mayaka Pongo bikisa Caramelise Chanel Rosina bikisa Akina Ange nako senga pana yo bikisa ndukuzita ne mama shika tambe anelu wawu nako senga pana yo okombo tata pe mwana peni mosanto yakebere chasta baraka ya girosi ayo komoro bari ayere berete yekere kebere amen Yesu ya nanga ye sukola motema pona bika Nazui Kateli solo Balanda Pandasa Congo Balandia Congo mondiale Balandia Vision TV Comme la souka masolo Balandia la Congo la muka Oh Yamanoir les véritables Yesuka mabomo inanga izolo Nazela na yo Sangwe sabomo inanga Nasalela yo Fregi Lilobana yo pona okabwana parce que lobaki te hein olinga so lobaki mais tokote imamona ambiance ya musique pona c'est ça voilà omoni eloko leki bolingo na vie ezati la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés omoni soki mutata azana erreur ata mutu azana mabe mais soki bolingo ezana kati toko se couvre en tout cas na osenga na bana na Nzambe na ba congolais nyonso na bato nyonso wala na biso vraiment ndenge bandeko nanga ba utolo ba ndenge c'est les jeunes lobby ndenge ndeko nanga frère honoré lobby en tout cas tozana la bolingo tolinga na biso et loko liboso congolais faut tolinga na biso loko liboso chrétien il faut tolinga na biso et loko liboso na mokili soko okolinga muninga loko na nena zabo nande konanga selezino so na okolinga yete nene na olinga Nzambe et loko liboso il faut na linga ye na kolinga te loko mabe komela ye parce que aza ekela mu Nzambe vina ye na sera mokili oyo et dépend na ba calcul na ngati mais dépend na ba calcul na Nzambe donc to linga na vraiment po Nzambe alingi biso to linga yango na wasenga na peuple batuni so ala na biso vraiment na wasenga bolingo yango kutu frère na bakisila yango to bosana kinde to lobby mais mbatu lokola ba frère Jean-François Ifonge pasteur Jean-François Ifonge tanga lo ba vérité ma frère honoré lobby yango to positivité c'est la vérité to lo ba vérité to tika kokosa frère wana JF Fonge pasteur Jean-François Ifonge lo ba vérité na frère Tangi ba lo ba vérité ngala bango ndenge pe frère Giazo lo ba na frère honoré ba ko lo ba vérité mais bino ta boko makuna tari bino ya yekebere shekere mboro tolingana na bolingo ya seko. Merci Balandia Pandasa Congo ezaki vraiment juste pour na koyeba
nouvelle, il y a pasteur Carlito Lassa. Carlito Lassa, Azan Abo Moï, Nas, le monde qui va image de circuler aussi dans la répétition pour prouver qu'à tout cas, Aza naïe vivant en bonne santé. Merci frère Guy, en tout cas. Merci. Mbalasima, pour vos émissions, Mobima Poto, sur la bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Frère Honoré, merci peu. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on wapi. Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman le global PM Express. On bus toujours artiste Oyo, nous avons toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, nous allons de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fret, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundono te. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pesi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons fait des conteneurs, les fret maritimes, nous avons les fret aériennes et nous avons l'avion. Nous avons fait des petits colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons fait un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, au salle maramion sur ma kin, la ndenge et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien les lots, aux huiles les lots. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.